Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes, mes chers frères et sœurs bien-aimés. C'est le révérend Jacques Dinabanza. J'ai juste un message. Et ce message est intitulé « Être sorcier, ce n'est pas un péché ». Kozala na kindoki eza nango lisumu te. Mais eza nini? Puisque eza lisumu te, mais eza nini? Kozala ndoki, kozala zabolo, eza nango péché te. Kozala sorcier, être sorcier ou sataniste, c'est pas un péché. Tokotala vraiment na makomi soki oyo naza koloba eza ya solo. Kozala ndoki to kozala sataniste eza péché te, mais c'est un choix. C'est un choix, c'est un choix. Mais eza péché te parce que Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres. Nous avons cette liberté de choix. Nous avons cette liberté de choisir. Lorsque tu fais ton choix et tu te portes garant de ces choix. Bandeko, tokotanga na Deutéronome 30-19. Prenez vos Bibles partout où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 30-19. Oyo bazana Bible lingala, nazolo ba l'air nyonso, ba o bazana Bible français, Luka ozala pena o lingala, pour na explication ezalaka moi clair. Alors tozo tanga na Deutéronome, tokotanga en français, tokotanga pe na lingala. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pardon. Tokena lingala. Likolo na se ezali koyokanga. Ekozala ba témoin po efunda kabino. Lelo na tie liboso na bino bomoi pe liwa. Mapamboli pe masuma. Bopo na bomoi. Po bino na bana na bino bozala na bomoi. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Les ciels et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part. La mort et la malédiction, d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit Dieu est amour. Nzambe azali bolingo. Na bolingo na ye alobi bopona la vie. La vie c'est Dieu. La vie c'est le royaume de Dieu. Et pas une bénédiction ali. Mais et pas une mosusu alobi kuna eza liwa na malédiction. Donc, bas sorciers na bas satanistes, ce sont des enfants de la malédiction. Mais yo moto boti mwana yo na kindumba, to boti mwana yo mubala lakite, to boti mwana yo en dehors des liens de mariage,
mwana wana aza mwana ya malédiction te. Bana ya malédiction yali ba sorcier na ba sataniste. Alors, il faut nous expliquer bino sorcier aza nani, sataniste aza nani. Alors, sorcier aza nani, souvent mwana ta oza libumu ayebi lo mo te ba pese kindoki. Selon ba témoignage ya bango bandoki, soki mwana na komi na 3 ans ayebi ke azandoki. Parce que tant que bima azasu na 3 ans te, azalem sur la 30 ans, 35 ans, 40 ans na butu. Alors, soki a komi na 18 ans, aleki a komi adulte, akoki na ye ko boya yango po alukaki yango te. Mais soki a boya yango te, et comme choix, donc andimi yango, amoni, eza malamu mi ko pesa batu ba AVC, ko pesa batu ba coronavirus, ko pesa batu ba ko kangaka batu mabota, et sepelisie asali choix na ko lia ka batu te makayabo. Donc et comme choix. Mais sataniste azanani. Sataniste ali mutu oyo alingi azwa mbongo facilement. Azwa mbongo na pete. Ake kosluka yango a conclure pacte na diable. Ne bon mona Mobutu alobaki, même s'il faut signer un pacte avec Satan, je le ferai. Effectivement, akende ipe ko signer yango a commis sataniste. Et souvent, la plupart des satanistes, d'abord ba sorcier, bongo comme sataniste. Boye bango, ba Idingwe, ba Olumide, ba Zebele, Makalanga, ba Ifonge, tout ça. Alors, nakope sabino exemple dans l'exabino, ba sataniste mi balé, po boye ba sataniste azanani, nani ope sorcier pe azanani. Je crois que na sorcier bo comprendre déjà, mutu ayebaki na yete, na libota balobi kotansoki, ba pesie kindoki poye abebi sa famille oya bino. Metango akwa mukolo, akoki na ye kolongwa. Mais lokola yepe alia balesa ye déjà bali kelemba. Alingi ne kolongwa te, amoni yango bien, et komi choix, aponi yango sikoyo. Mais sataniste, ye aponakamo déjà. Sataniste, aza mokonzi ya ba sorcier, ministre ya Satan. O ba se degizaka, bazo koma basali ya nzambe ya lokuta. Alors, nakolakisa bino ye bango mibale oyo, bazalaki baza ba sataniste. Salut à tous et bienvenue dans le calendrier Prime Vidéo. Bazalaki, mais bazali ba sataniste. Alors, naïbité soki yango. Bon, yangote onache za yangote. Bon, voilà, abandi yango. Voilà, botala yango yango. Bango mibale, botala. Charlatan, yeyo bomoni charlatan. Baba bande kuna yeko yebisa bino. Eza na batu misusu bazabikela motambe te. Eza na batu misusu elimande la tanzoto. Tala charlatan, yeyo bomoni charlatan. Tala charlatan, yeyo bomoni charlatan. Zambalo baki tukoyeba babona misala na bango. Bandeko basali ya nzambe bakoma ya marke. O azolo bandengo wana azomibenga ba musali ya nzambe. Biso to yebi musali ya nzambe asoko asimbi Bible ayaka po bato bazwa kimia. Ayaka kote ya amour, ayaka kofinga bato te, ayaka koloba oyo azoloba te. Mais baninga ne bandoki na ba aveugle ba benga kaye musali na nzambe. Donc azola ki sa éducation na ye, même pas ba parana ya uta azan éducation te. Alors bato mi balé la kisi bambino, bangmi balé baza ba sataniste. Oyo wana muso aza koloba yende alingaka bomba manasima ya batu po ba yeba te ke ye baza na kati kuna. Je vais vous expliquer maintenant. Oh mususu komo na ye Denis Lesi.
Denis Lesi a accepté. Denis Lesi andimaki akendaki kozwa bakisi po azwa mbongo ebele babenga ye prophète. Andimaki clairement que plus de 20 ans à Sala na makambo na Nzambe abana ine kokosa bana Nzambe azalaki na ye prophète te azalaki sataniste. Yango bomoni abana okil ba place ebele komisa bato mbongo avec facilité tout ça donc andimaki. Mais ye alinga kokosa bato ke ye basinga ke bato te. Okoki koleka kuna te soko zui même un frère satana faut pesa bato. Okoki koleka kuna te soki ozui ata un frère satana il faut opesa bato. Voilà. Na bani siko bozo mona soki kisi yango esili soki pendenge nini bozo komona ye na ba media azolo ba toujours makamba salité na salité makambo ezanga tina. Mais andimaki avoir été consulté un marabout ou bien un féticheur où il y a les cas qui ont la puissance à pesaka epe biloko. Bon, oyo mosusu wana azolobaka ezofingaka bato. Ye tango ayaki ayebaki te ke biso tozali. Abandi koloba la vérité ndenge ye akendaki alingaki akoma neti Olomide. Basengaki 48 mikate. Basengaki 48 personnes. Mais au lieu boya moya boya ezate alobi ah baza ebele babite te olaction ningo bano lekisa bango. Mais asili saki bato ngote aswa isu na 35 ba pinirie ba le kende ko bato musukuna okosa bango kinaza musala nzambe. Ya ono moni aya kokosa bato mais siko na bato baza mayele ba comprendre kinaza musala nzambe te parce que il prêche jamais l'amour. Asali plus de 15 ans après chaque mort parce que c'est interdit et pas bon. Ce qui n'a pas aussi qu'on a dans vidéo oyo nazo sali la vidéo que sataniste ils font ne prêche pas prêche que la haine et non l'amour n'a pas démontré amour. Alors oyo ba bengi sataniste ils font tango amoni to bandi ko landela makambo oyo alobakala ba yoka ina mutu na ye ba boma ba video yango nyonso ba bomi ba video yango potika ba trace mais biso soto yoka soki botuni ba video yango eza wapi awolobate mais yako sa bino ke ayaki na vérité to ebite vérité yango soka zulaki yango wapi parce que pas na bon vérité ezate mais soka tuni ye na vérité oyo oyaki na yango basenga ki 48 personnes en tant que nani. Ce qu'on pose la question wana akimi. Parce qu'il faut expliquer biso basengi yo 48 personnes en tant que qui. Yo est la vérité, yebisa biso en tant que qui. Parce que pour voir sengo mutu faut la sataniste ou bien sorcier. Alors aza kwese. Ce qu'on a mis sorcier, c'est un problème. Soit le but sataniste, c'est un problème. Yebiso to yebi. Donc ndenge bomoni ba mbale wana bazaba sataniste. Soki yo osambelaka pa na baombale olandaka moko yebaka ke ndeko nanga okenali felo nga nazo sala msana nga nazo ikebisaka bino oyo andimaki yepe andimaka ke akena ozo biloko akoma neti Olomide mais basenga ke 48 personnes tanga moto bano landela ye akemba ngale abomi yango nyonso yo na vérité ngai soko betinga na YouTube na ya kala bana na banda omona yango. Il y a yes ok banda au monde en côté. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça m'a mis qui banda ensemble. Mais etali bino ngana samsa nanga naza ko prévenir bino ke bango mi balé oyo musala nzambe azate. Alors total est ressource. Dans la charlatan, yeyo bomoni charlatan. Dans la charlatan, yeyo bomoni charlatan. Baba bande kuna yeko yebi sabino. Ezana batu misusu bazabi kela montambe te. Ezana batu misusu ekimande la. Bomoni bangumi balo yo ba sataniste. Donc soki yo ozotambola. Soki yo ozotambola. Okuta na moko na bango.
bobundi akufi. D'après bino nam tokeli filo. D'après bino o keli filo na. Mais oh ye o ya kufi muta okeli mbala mon na li filo parce que ok nous te passé azalaka déjà kuna. Nzambe azan nzambe ya bolingo. Abi choisi la vie. Soki yo oponi la vie, oponi la mort, malédiction, oponi paix, enfer. Voilà. Donc yo moko muto oponi enfer, li felo. Nzambe te muto oponi li yango Jésus. Yo moko oponi yana nbike kozala ndoki eza ngoli sumute. Mais eza choix, eza oponi kana yo. Na kana yo wana li felo eza kuna. Donc tango okufa oza déjà kuna parce que oza déjà kuna. Je suis clair. Donc yondo ki to sataniste c'est là parce que au sein de nos péchés mais au sein la choix. Nous avons cette liberté de choisir et Dieu lui-même respecte notre liberté. Satan a kendaka pa ya kendaka nzambe pe kisaka ete. Et nzambe pe alokotaka ete po nzambe alokotaka mutute. Nzambe alokotaka ba oyo aye. Soki yo ke na royaume okuna. Nzambe akolokota yo te, nzambe akoloba no te ke yaka kote na biso te. Parce que tu as fait ton choix librement. O bakosaka bino ko nzambe alokotinga te, nzambe alokotaka mutute. Tangu yo sali choix na yo, yo moto koluka ndenge nini kobima kuna. Nzambe te akoya ko bebisa choix oyo sala. Bande ko ngai basala nzambe ya solo o bateka liloba baza ebitoze belete. Boka ona zo ba bino. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives longtemps, afin que tu vives toi et ta postérité. Nzambe aza nzambe ya bolingo. Alobi sala nyonso oponanga. Sala nyonso opona royaume nanga. Epai bisengo yali, epai amour yali, epai Saint-Esprit yali, epai joie ezali. Mais soki yo oponi na yo côté liwa, côté mbango, oponi côté malédiction, babengi yo na Bible mwana ya malédiction. Donc côté wana okuta na enfer ezakuna, lokuta ezakuna, makambo ebele mabe. Donc tango yo ozo bela na hôpital, ce n'est pas la peine à obenga pasteur Jacques Dinabanza. Kende no yo mo malembe. Pe totikila ki autant. Soko ponaki kuna par hasard, oyeba ki pena bien te, ce que nous avons expliqué yo bima kuna. Bima kuna po eza mawa mingi. Nazo sala musala ngai. Yo soko zo finga nga etali yo. Mais ngai nazo sala musala nga oyo ya koluka bana nzambe, o bakina ko kanga makuna babima. Babenganga. Parce que kindoki okoko longola yango soki yo ondimi soko lingi na lisusu te eko kende. Mais soki yo lingi yango kaka mwa kende pesa te. Mais bato bazas ba sataniste net ba idingwe ba ifonge ba denilesi eza difficile pour na bango. Parce que bango soki a une repentance misu na bango na ba fongolaki ya Satan ekufaka te. Wana bango moto basalanga ba déclaration wana ekufaka te. Alors eza misu ya Satan o ba signer ça bango déjà ba papier que même okimi okay mais misu na garder yango. Alors misu na eza ya diable eza ya nzambe te. Voilà bande ko ngai na faire comprendre bino que kozala ndokeza ngo lisumuté. Kozala pe sataniste ngo lisumuté eza choix eza yo oponaki yango. Donc tango okeli fere kozula batukanda te. Ezala likapa kanda te. Parce que yo moko muto pona yango. Olingi noko bimate. Na ser moko awa azoyi pisanga toujours pasteur. Oyebi bato bazana tour ya mibale balingi na bako bongo mate. Yaza ipe muto musala, muto misala amoni pe ba camarade na yekuna bi bango balingi ko bongo mate. Yepe abongo mate mais azoba na bato mususu balingi na bako bongo mate. Alors, bande konangai, n'a pas une différence entre sorcier et sataniste.
Alors, après leur mort, tout droit baké na bao dans l'ifelo. Après la mort, repentance est raté. Soki soki kuna repentance est raté. Oh pardon na kene te. Bakolakisa kuna pa batozolela, bakolakisa yo tala mobutu kuna pa zolela. Tala ifonge nga zolela kuna. Tala edunga nga zolela kuna. Tala deiles nga zolela kuna. Tala mokuna nga zolela kuna. Bazolakisa bango. Même yo kufi afa bazolakisa déjà que bazala kuna. Onga zotangira yo wana bango tu bazala kuna. Alors, c'est le moment où on a profité, aux envies, au bien pasteur Jacques Dinabanza, na 06 51 03 92 89. Parce que par l'accès kuna par l'action ngai babi, au moins pasteur yam Congo yebi, on a yebi, mbata mbala moko. Tale yo azote yaka repentance, azote yaka amour, azote yaka ba confession. O bana yo kato bana yo kate. Yo bana na nani? O ifonga, tala ifonga yakuna. O mwenye kuna tango na zoe sabino bino zo mona oti blague ndeko na ngai mutu moko ta ko loba ki basenga ki 10 personnes na Satan alizwa ki mbongo Satan bongo apesi mutu te ba kosi yo soki yo na vie olinga ba kosa ka yo etali yo. Et je le dis et je le répète, un sorcier au aliabat, un sataniste au aliabat, quelle que soit sa repentance, il peut pas prendre la Bible et prêcher la bonne nouvelle. N'a bien ozoloba na koleka un jour na expliquer ngo tango na expliquer que loko boyebi que na yaka na loko. Je dis quelle que soit sa repentance a koki ko si ma Bible est prêcher la bateau mais a ko vendre na ba to prêcher la parole yo lobi nango en tout cas ningo lobi bonga na ondima yote parce que yo yebi Bible était parce que yo yebi Bible était jour où la Bible au benga ngai te moko kasoni o ba yebi ngana zo ba yebi tana la bino akiri kozala ndoki ou bien c'était les gens péché parce que Bible sur la maison clair pona déjà tanayo yo so poni kanayo o so ali choix un choix ce n'est pas un péché choix zéro musu péché zéro musu. Alors, dans le monde spirituel, nous avons deux royaumes, deux puissances, deux forces. Alors, na royaume ya Nzambe, na royaume ya Nzambe, nini tokuta kuna? L'amour, le Saint-Esprit, la joie. Biloko kitoko quoi? Biloko kitoko tokuta kuna. Alors, boyo kasiko na royaume Satana. Et l'autre liboso, la haine. Et l'autre liboso kuna, la haine. 2, le mensonge. 3, la jalousie. 4, pas de Saint-Esprit. 5, l'envoûtement. La sorcellerie. La malédiction. Omoni bilo wango? Yangwana bomona ka mutu na bino moko zawana ate ya kakaka haine. So bomoni ya yes c'est-à-dire aye pona haine. Pourquoi? Parce que le royaume wana et le liboso haine. J'ai délivré des enfants sorciers. Mon pasteur, là-bas, on nous apprend d'abord comment mentir. Quels que soient les problèmes, tu ne peux pas accepter. C'est ça chez nous. Bon, bino, moi je parle par expérience. Donc, la délivrance d'un sorcier, ce n'est pas facile. Et c'est toi sataniste. Pourquoi il y a la délivrance? Parce qu'il faut le baranga d'abord qu'il a donné la sorcellerie. Or, pour le belo kwa ndengwana, bazo landa déjà. Bon, tant que pesi yango, yo pesi nani. Ole batuboni. Ah, c'est comme grave. Yano mona kayo po atika kindo kisa passe parce que basala bango bako tina na likelemba. Yé pas les bateaux à bateau. Tant qu'on y a qui m'a dit, bon, peut-être 7 personnes côté na yo. C'est autre bon maillot. C'est pour ça que c'est difficile. Vraiment, ça m'a aussi expliqué bateau. Dans la rubrique beaucoup message moko un sorcier ou un sataniste, quel que soit sa repentance,
il peut en aucun cas prendre la Bible et prêcher la bonne nouvelle. Nzamba sala na bongisa ona sala yango. Ngako sa ta azana tola kosimba Bible te, abana ko prêcher ndenge bino ovai na yo. Ozo landa mutu moko afinga ka batu, mutu moko za sataniste, yo zo ko landa peut-être l'autre na ba parents moko baza bien éduqués, mais ça ma mingi. Mais pour boka lo mona wa yebisa non. Ndoki, so ko silo makambo ke yo za ndoki. Batu ba ondima. Mais yo so ko silo ndoki ke azandoki. Ba ondima ote. Wana fo iba ngo ha. Yo mutu ba ko silo ko zandoki, batu ba ondima ke yo zandoki. Mais yo tango ko loba ke ya zandoki, ba ondima yo te. Parce que yazo lo bango na mvutuma aza ko fula eloko tango zo bima na munoko na ye. Mususo pana biso akufa rapo e pa inga na balela. Yo balela pa. Pa balela basani. Poti ko bomba na sima bat. Et puis il faut que bango ki bando ki ba bomba na ka toujours na sima bat. Ah yes boy. Ah yes ndoki. Et puis vous acceptez des conneries comme ça. Alors bandeko pour comprendre dans le royaume, il y a un diable. On a expliqué bino. La sorcellerie est synonyme des œuvres des ténèbres. Les ténèbres signifient absence totale de lumière. L'obscurité. L'obscurité profonde. Les ténèbres, c'est la nuit noire, sombre. Cela évoque la peur. La terreur, elles sont épouvantables. La sorcellerie est une force très dangereuse que Satan déploie pour détruire les enfants de Dieu. Ceux qui sont destinés à réussir à la grandeur et à l'élévation dans n'importe quel domaine de la vie. La sorcellerie est une force très dangereuse que Satan déploie pour détruire les enfants de Dieu, ceux qui sont destinés à réussir à la grandeur et à l'élévation dans n'importe quel domaine de la vie. Pardon. La sorcellerie est une force, une puissance méchante, travaillant sournoisement de manière rusée, subtile et mystérieuse. Nous devons spirituellement être informés des activités des agents du diable, que sont les sorciers et satanistes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que les gens dorment, c'est alors que le diable travaille. Matthieu 13, 25. Parmi les esprits qui attaquent farouchement les enfants de Dieu, il y a l'esprit de la sorcellerie. Les sorciers travaillent généralement au sein d'un groupe, ce qui rend le contact plus rude. Ils utilisent beaucoup l'arme de l'infiltration, c'est-à-dire que les sorciers, pour atteindre efficacement sa cible, doit s'approcher de celle-ci. Ainsi, il s'infiltre dans le foyer par l'intermédiaire des membres de famille, des serviteurs, des visiteurs, des faux amis. Dans Matthieu 10, 36, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors ces esprits peuvent posséder soit votre père ou mère, frère ou sœur, oncle ou tante, les grands-parents, un proche de la famille et les gens que tu fréquentes. Matthieu 10, 36. Bandeko, ndenge boya poto, il faut qu'on sepelaka. Il faut qu'on soit toujours dans la prière. Mais Satan, sorcier au la nini, akokamata ata l'entourage na yo, oyo bozana bango yo fréquentaka. Soko amoni ndokiaza wana, yena exisa moya asala batu réalité, allez, connexion na ipa camarade wana, abandi kozwa biloko nyonso oyo yayo. C'est pour cela moi na nzambe esengeli ozalaka na ba camarade ebele belete
Et c'est très, très dangereux. Et coûte cher. Mes chers frères et sœurs, l'enfer est véritablement un lieu de flammes et de tourments éternels. Un lieu de douleur. Frères et sœurs en Christ, le paradis est réel et l'enfer aussi est réel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Satan n'est pas le Dieu qu'il prétend être. Satan est un menteur. Il n'est qu'une créature et pas un créateur. Satan est à la fois un imposteur, c'est-à-dire personne qui trompe par de fausses apparences, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, sur la terre, et un persécuteur, c'est-à-dire qui persécute, celui qui fait souffrir les gens en enfer. Apocalypse 12 ou 10. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, yondo kitango kufi, mutu oyo banako benga nzambe, yem to faire souffrir yo kuna, yem to faire souffrir yo n'enfer, ezandeye. Les liens de la sorcellerie doivent être confessés en public pour que miséricorde soit obtenue et la délivrance s'ensuive. Mes chers frères et sœurs, les liens de la sorcellerie doivent être confessés en public pour que miséricorde soit obtenue et la délivrance s'ensuive. Les péchés non confessés, même dans le cœur d'un chrétien, peuvent donner aux esprits impurs un droit d'accès. Les péchés non confessés, même dans le cœur d'un chrétien, peuvent donner aux esprits impurs, aux esprits méchants, un droit d'accès. Actes des Apôtres 19, 18 à 19. Actes des Apôtres 19, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs, botangango na ba ndaku na bino, boyeba ke kozala ndoki ezalaka nango péché te, kozala sataniste ezalaka péché te, eza choix oyo yo moko sali olingi musala yango. Lokolo olingi yango, cela veut dire que oponda qui peut déjà en lifelo, parce que kuna pa lifelo ali pa yoponi. Donc tango yo kende kuna kolelate parce que so pona yango ndeko nanga soko sala nokuna sala nyonso obima soko bimi bango bali ba bomayo te nazana chambre moko otawa oyo kolala oto contre bango, mais yo obima bana mike elongwa facilement ba mikolo des problèmes. Nzambe